nini oyo site nini ko Kongolegi ko fiba bonbon Grâce mbizi la sexy bato balobaki mingi pona grâce Studio NC bato bafingaki mingi pona grâce la sexy so kitoko mama ya kotale la sexy Dimitri Balodore ya kotale la sexy Ale Django ya kotale la sexy Heritage Kame ya komone la sexy Viena Masesa Magic Clé mama ya kotale la sexy chérie ya kotale la sexy badougou ya kotale la sexy Martin Kapika Tracy Pro la même magique la famille Miss agence ya moko oyo elongoli bana kini complexe car ke bana kimbambala surtout yo musicien otamona kimbambala te ke bamilinga ikosopa yo solola na Adams Business avec Adamo Kumbo motuke kolonga Dubaï okoma Kinshasa net na film on comprendre te notre service est basé sur le fret maritime et aérien. Nous faisons des arrangements pour visa Dubaï, visa 2 semaines, visa 1 mois, visa 2 mois. C'est disponible ici à Adams Agency. Par exemple, vous avez besoin de commander une histoire à Dubaï et nous sommes là pour permettre à ce que les gens qui sont à Kinshasa, qui n'ont pas la possibilité de voyager, de venir acheter des histoires de Dubaï mais sans pour autant voyager. Nous organisons le groupage des conteneurs de 40 pieds et des conteneurs de 20 pieds. Avantage à Bisson à Bango, c'est que au sommet de Dubaï, nous avons la possibilité de faire des choses dans le quartier, il y a au foot le même prix, il faut à autant de lignes qu'il y a il y a moins de foot. Sans complexe, au ligne Jeep, au ligne mon bébé, au ligne à ta train. Je vous invite à venir à l'agence Adams Business. Nous faisons des visas à $130 seulement. 3 jours, vous avez votre visa. Et il y a un service d'accueil à partir de l'aéroport de Dubaï. Il y a une voiture qui vient vous chercher et vous déposer à l'hôtel. Et nous allons vous encadrer pendant votre processus d'achat à Dubaï. Il faut que nous contacter. Adams Business. Rapidité, différence et confiance. Voilà, très chers téléspectateurs, amis fidèles de la RTVS, bonjour et bienvenue à votre émission préférée, Carnet Intime, une émission pour la promotion de point. Voilà. Donc, je voulais dire, cette émission oriente le marié, les fiancés, pourquoi pas les célibataires. Là, je dis les célibataires, mais pas les célibataires, on dit, je sais que vous êtes tellement nombreux de partout là où vous êtes, de l'autre côté là-bas de l'Angola. Nous sommes une chaîne satellitaire, de l'autre côté là-bas de la Tunisie, de partout là où vous êtes tellement nombreux. Ce que je peux vous demander de notre... là, je demande à nos téléspectateurs ici de la République démocratique du Congo, de partout là où vous êtes, chargez déjà vos unités, achetez vos cartes et chargez parce qu'aujourd'hui, on va faire comme les Ivoiriens, coller, serrer, cimenter, non commettre. Voilà, pour la compréhension de tous, nous allons faire ou bien aborder cette émission à Lingala parce que nous avons besoin d'être captés un peu partout parce que là, il y a des moments qui nous suivent en ce moment à Maluku, à Kinkole, de l'autre côté là-bas de l'Angola, de Massina, de partout. Et nous sommes obligés de l'aborder en lingala pour la compréhension de tous. Donc, comme d'habitude, je dois d'abord commencer par les SMS. J'en ai 2 seulement. Et je dois répondre aux 2 personnes qui m'avaient écrit la fois passée en disant que maman Aïcha, taille normale, il y a Mobali et ça Nini. Et ça combien? Et avant que nous présenter l'émission, nous inviter plutôt à l'élo, nous allons répondre que taille normale à Mobali, à partir déjà à 14 cm, là, aux Zomata déjà, c'est bon, mais je ne suis pas mieux placé à le faire parce que nous avons un invité spécial et tu viens à Bangoba Pro, pour répondre à il y a encore une maman qui m'avait écrit de l'autre côté là-bas de l'Angola, maman est chargée des problèmes depuis Nabota qui. Internet est commis, salle de bain côté Kosa,
Alors, on a que ceux qui n'ont pas répondu avant de poser bien invité, ils ont qu'à rester branchés ce côté cimenté parce que tout à l'heure là, au Kozoa, réponse les a mieux placé pour nous Kozo, et ça sexe na place parce que nous sommes arrivés dans le temps où papa tant au salaire rapport sexuel, il faut se retrouver et puis maman. Bana qui est la capitale, bana de partout, ba balanda qui biso ba madame Aïcha tout c'est là qui na émission à la fois parce que les cas qui qui papa Matou qui maman tété tout bien bamba bilombe Herbo Farman, c'est-à-dire que bana maman Laurence Mboui mais ba loba sous maman benga maman Laurence Oyambaï enfin que tout va découvrir sous makamo sous et batam donc ngai loko na osalawa ezaka na cadre ko luka ba recherche pour na satisfaire bana qui est la capitale pe bana Congo bana monde entier naza journaliste naza médecin té lokola na yebi que peuple na ngaza na problème yango na kene ko lukela bino elombe aya to sukisa likambo enfin que bana kintsasa ba sope solution na yamba ki maman Laurence Mboui voilà. Il y a le directeur, il y a Herbo Farman, donc la phytothérapeute. Donc, on va aborder ma solo, maman Laurence, bonjour. Bonjour, maman. Voilà. De l'autre côté, là-bas, na droite, il y a maman Laurence, toza na maman Tété Mbombo, assistante na Herbo Farman. Je pense que Bandeko Bazol en Abisso, Baïbi qui la fois passé tout ça qui n'a maman tété et moi à Panza Kimbuma et à Solo là qui bien, je pense que tout côté Bazan qui va se retrouver qui. Voilà, moi Laurence. Nani le tout le villa tout Simba, ma point mon pour ne pas que tout le villa thème, parce que ces derniers temps on a changé le nom. Ça n'a jamais gâté tout le villa thème. Ça dit nga mikolo ba ngobanga kizoba zoba no simba ba thème tout ebelé pour na intérêt bana mboka so na bina postuler ba voter nga ebelé parce que au tout na sala o izaka pour intérêt bana mboka voilà maman nanga to lobela ba conséquences ya ba infection na vie à couple et lo ni ko mema nanga ki ato simba likambo o etali ba question bandeko batuna biso. Est-ce que sexe mon mobali et occupé ko koma mulai to ko koma munene to ko simba to le bel kambo ya diabète ya tension ya prostate to le bel kambo cancer parce que ba maman komela ki biso ba bi ba maman na ba papa surtout ba maman bazo kende ba maman ba lobaka ebaka et tia ba maman ba teka na ba coin ya ba avenue et na kata ba recherche na ba comprendre ki ko kende ba maman na ba si ba ozo ba cancer ba utérus ba ozo ba cancer ba col parce que biloko bazo kota na carte internet et ça koyeba na te ce que ça nini tout ça bien dans maso conséquences infectieuses na mutu na wana avant de répondre yo na linga kina ebisa yo nanu que ba maman ba komeli yo pona taille ya koloba ke mwana mobali eza ba maman be ba tuna ki taille wana ba maman ba tuni parce bazo se retrouver tellement biloko ba papa ko mike makasi bazo ba misko ba papa bazo bomba za na taille mkazo ko so taille solo yango voilà siko maman donc si yebisa bango eza taille solo te pesa bango taille non voilà merci yango na lobi yo la journaliste amnene parce que il faut tout le vérité nyonso polele lelo eza bongo to yebi ke bana basi balali yango na tozolo ba santa parce que ba komi ko s'intéresser ba ye ba taille normale ya bana mibali avec raison parce que na solo ba moi si moko abeni kaka limoni tanto sala ki débat ya mokolo wana maman moko abuta ko benga lobi je suis menacée dans mon amour et là maman je suis menacée dans mon amour par mon mari lui-même menacée oza menacé naza menacé na mobile na ngai na ndenge nini o tango to balana ki na ye azalaki na taille normale il y a 20 cm mais to boti 4 enfants après ko bota 4 enfants ndenge za boye akiti de 20 à 9 sikoyo nazo ko se réjouir te nazo mona que je suis déjà menacée parce que naza mal à l'aise
nakomi na ba surménage nazo jouir te après tout nazo mona neti naza su na ndako ya libala te soki asali rapport sexuel naza convaincu te to nazo tuna ye ekomi boye ndenge nini po tobandaki boye te aza na solution moko te aza na réponse moko te mpe par rapport wana ntango abanaki ngai nazalaki kojouir nabanda kobota chaque 2 ans naza na mwana na minute oyo mwana akomi koatteindre 4 ans nazozwa suzeli te donc je suis menacée nasala nini na divorce nakima ou bien nalelaka kaka na ndako oyo ye aza mpe na solution moko te azoyebisa ngai mpe ke je ne sais pas qu'est-ce qui m'est arrivé nga mpe nazokamwa nazalaki boye te soki amikwaki pongi alali ti tongo ela na tongo mpe na tongo aleli nzala napesi ye biloko ya kolia na 12 fo nalanda ye na biloko na mosala ale na poko fo yalia ye monene donc akomi na surpoids mpe natali ke nzoto nyonso esili donc ye azoya monene me kuna papa elombe voilà azoya monene sikoyo elombe nyonso ekoti na poso sikoyo ezalaki na 20 ntango ya réaction ntango abalaki ngai na minute ata koti na réaction ezokoma ba 9 donc nazomona sexe ya mwana na ngai liboso na ya ye ndenge moko parce que moi liboso naosokola ye mai polele na robinet namonaka yango mais ya tata na ye ndenge moko siko ngai nakima libala ou bien na vanda wana question raison balaki namoni ke no bamama basinteresaka mingi na vi wana kanisa bango bazala na bureau na bango eza chambre bureau ya biso bamama ezala nde na chambre na cuisine tozala de bureau oyo tozala na préoccupation de 18 ans jusqu'à la mort eza kaka mbetu kosakana na mobali na kolamba fufu kolamba et c'est fini mais sikoyo soko bureau yango esika totiela motema ebebi solution eza te ngai napesaki ye nabengaki na lobi te yebisa papa aya tokutana sœur Aïcha napesi yo raison ayo nabe oza journaliste mene pourquoi parce que ozo épingle makambo oyo ezobatama ntango papa ye nalobi mais comment maman ako kodéclare okiti de 20 cm à 9 ebandi ndenge nalobi te naza na infection naza na hémorroïde ngamo naza na hypertension mais biloko wana je ne sais pas ntango nga nabalaki ye ezalaki te ntango na bandi kozwa moko hémorroïde anis nsima na ngai vimbi nakoka kovanda vraiment justement na kiti boye te il faut nazala navanda ya kotengama panzi epuis nazolekisa mipepe moto ebetanga pasi donc naza ngai te mwasi na ngai aza na raison epuis c'était un beau papa un beau monsieur qui n'avait pas de discussion alobi te mama mwasi naza na raison nga kutu nazobanga buto ekomi koyinda boye nayobetaka likili na mosala ndeni 2 mois eza 2 mois nazotala eka na miso boye epuis soki na force ye moko azoyebisa pusana okoma esika okomaka wana nazokoka lisuwana nde pa omonake mama azoyoka kanda mike moninga asakoti na orgasme elonia organisme wana ye akomi kolinga te ezala ndenge ezalaka wana mobali azoparvenir kakokoka te alobi ye kutu azo baréaction donc ezosalama kutu te akolalaka bo aforce elombe etelemi ntango ka ya pénétration elembi nango ekwei et c'est fini ata force ndenge nini eyosimba te mama alobi akende na pana bango ou bien solution komonana raison mpa nange nalobi te bamama bayebi te bapapa bayebi te erbo pharma ezwa solution depuis kala mpona bamarie mpona bamarie sika ya ndenge wana tokopesa traitement ya hémorroïde okende sang traitement oyo esilisa hémorroïde na tembe nango oyo etie epesa adio hémorroïde eza na niveau pharma bato babaoposana yango tozorapele binoki ntango omoni ebandela hémorroïde koluka te omelaka ngausi olekisa temps oyesa nani hémorroïde wana ekoma rebelle parce que kangausi ezali bakalma
tango ozomela omeli bamundongo omeli bakangausi omeli ozokomisa yango makasi hémorroïde wana ezokende silencieusement ekobriske yo ekweyisi yo na faiblesse totale ozwi problème na mariage. Mais soki ose décide ozwi directement traitement ya herbo oyo ezali plante destinée ya kodéloger hémorroïde na misisa na ye wana adieu hémorroïde ozongeli na makasi na yo. Même si hémorroïde wana eliaki makasi nyonso mwa mobali okomaki mutu pamba tokopesa traitement parce que quand hémorroïde soki elie yango moko epesaka infection eza te ke soki mutu aza na infection oyo otuni wana cela veut dire que mobali wana aza coureur de jupon. Non, mibali mosusu base respectaka mais à se retrouver na infection. Infection mosusu di ya hémorroïde wana omelili yango bakangausi ekotaka mabele basokoli yango malamu te ake na biloko na bacoin na banzela ameli bamundongo pesa ngai eloko boye nyonso ekoleka na balabala pesa ngai na se ya nzete na se ya balabala batandisaki batietie babiloko wana oyo eza hémorroïde ozwi ome oprovoke siko infection na kati. Nazo msolo maloba nalinga kima na mukepa mama tete mena tikali pa na yo na yebi koto oza ezali kamba biloko asalite on nalingi pena lancer appel na gouvernement basunga biso tozo kapasi biso basi tozo souffrir na ba cancer na biloko ebele gouvernement tiana no ba police na nzela bitoko bazotandela biso na se bazotia micro moka mégaphone ezoganga o bato kisi hémorroïde ezali awa ndenge nini kisi moko ya muke mama papa baki kambala moko azaki stérile atieze na boti sans que ça la curatif. Non, gouvernement tel absolu kamboyo tout mes caposons qui ça m'a ramené son ordre. Oui, traitement en base des plantes et ça bien, mais les normes à la respecter quand même. Ndenge toujours mon awa. Maman t'était maman Laurence na boto leke mabramo mais na yebi côté to sukaki. Na ngina simba maramo mama lobia. Alobio hémorroïde. Ma t'était bête dans le solo mo muke ya moi c'est mo boye atira ki sangungi na ndako nite. Mais sur ba comme na tanga ba rapport na papa ya comme ko pomper ki ndo soka papa koti abimi pui apompe kisangungi papa koti abimi pui apompe kisangungi wana bezaka du hémorroïde papa ndo boni kisangungi olebo wangu papa comme la drap bon ya solo mama Aisha ndenge mama utikoloba hémorroïde pa ya ba mama epesaka frigidité eza eloko ya liboso mama azaka na désir sexuel te pourquoi akomi poelele. Alors na poelele wana soki papa akoti papa akosala fête na ye malamu te po aza na kati ya boulevard azonange na kati ya mai ekomi kaka soki akoti ekomi pof nde olobi ke bazopompelisa yango mpona nini mpona ke makelele wana ekoki kolokana talaka bandako akishasa bokoza mpe balokatele moto mosusu akokoyoka yo bana na salon mama nikayomo mama likambo nini pui yango wana sikoyo nde omoni azopompelisa bango mama za mai eleki muke apangusi muke eza malamu te okoki kozala na sécrétion normale mais ko exagérer te ezaka pouf eza malamu te. Herbo Pharma ezali na produit oyo tozoloba ke sur base de plantes médicinales oyo ekozongisa internet ya mama malamu propre makasi caoutchouc oyo kalonyangola lokamola ye ningisa ye tangu yo moko ozali kopose acte fete wana ezali koleka na nzimi te matongo papa fa remercier oh mama na osombe oluparmena na zimbongo te eza boye mpona nini elenge eleki mpona nini okosala mouvement kokota kobima te oyo papa bimisa eza te ona pausana eza te donc mobali banda akotaki akarame te loketu kaka ezobima kisi wana na chaleur eza na kati oh papa donc akokangama kaka na yango. Merci maman na botoni maman tete maloba maman Laurence Mboyi tozalaki nazongisa mémoire esika ya biloko ya salité batanga aussi moi bazongisaka na bakona baveni papa azosomba tanga aussi chaque jour molaya kozwa traitement biloko ya salité maman ko bana biso na ko expliquer biso comment est-ce que zo kei ba dégâts peso pisa d'infection na ba papa miso ezo mema na niveau de stérilité ya solo ba infection surtout côté ya ba papa côté ya ba mama eza na réaction sous tozo kende kuna bato bandi na ba papa to po banana ba papa soki yo ozuke ko mela bimela mama lekina sani na moto hémorroïde
force nini nakomi koyeka mosusu balobi soki nini awa bakisi moko bateka yango na basache boye baloba yango soki nini bakombo ekomi ebelebele ya nini ya bolingo kaka mama telema omeli kamodozu boye omeli kamodozu boye mais sika mai wana elalaka combien de jours oyebi te na milangi wana esika bazwi yango oyebi te mosusu milangi na baterashe wana voilà asokoli atyeli yo kangausi yo wana mpe ozwi omeli eza mabe te kangausi esulageaka et bien je sais bien esulageaka bien mais kosilisa jamais hémorroïde que ces hémorroïdes ezali adapté pour na kosilisa et non kokalme yango mais soki ese boti infection traitement ya infection eza à part infection mosusu ezalaka na tembe ekoki kosila te parce que tokotana na monde ya bainfection tozali na blénorragie syphilis gonocoque staphylocoque bacille de coque toza lisusu na bactérie maladie bactérienne bainfection wana eza genre na basyphilis bachancrement eza na bagenre na genre mosusu bainfection kitane ekozala ekoti eza na kati ya kobatama okoyeba yango te me kopesaka baeffet secondaire bafièvre moto pasi moni moto azokonda me oliaka bien oza na boye po ezoke ekosila fièvre à tout moment oza mal à l'aise mais ya moment ezaka malaria lobi malaria lelo donc complication oza na ya à l'aise de infection se kotaki na nzoto wana mosusu ekobimisa bilembo ya polele omoni kaka boye bouton de biloko neti bouton bamapalata na nzoto bageographie na nzoto babibon omoni neti babouton moko boye esali lokola po neti moto aziki na moto esali neti moto boye bouton moko ebimi lokola moto epasuki esali mai mosusu ekopasuka boye tiktache eza bainfection po bamosusu bayebi te le mosusu oyokaka na nzoto na yo na internet esika bapoile ezalaka ozokwanza oyokaka moto ozokwanza le mosusu okoya komesanaka na kwanza boye oyoki na makila ekomi na manzaka ozoki te mais kokwanza mpe ezosengaka okontinue kokwanza mais sika yango ozokwanza ezobimisa makila na baputa nde ntango kaka omonaka boye ekomi bacicatrice na esika nyonso wana bacicatrice na bakwisi kuna bacicatrice banini babouton ekawa mosusu ekauka mosusu eboti bainfection omona perte blanche ekomi opesa solo babe perte blanche ekomi couleur ya mabe yebaka eza microbe eza infection wana mpona biso bamama ezala emonani so okotisi ata boye omona ata papa akoti kuna abimi tala na elombe na yo wana odire balatisi dra wana mbika ya salite ya mbika ekangi papa na nzoto yebaka eza bainfection parce que soki baperte blanche ezobima yebaka oza déjà infecté oza na microbe il faut melela yango kisi toza na kisi moko soki ozomela yango nde na monoko ekosokoloti na makila ezongiso makila propre osubi mikorobe nyonso wana mosusu mpe okotisa kuna ependi oyo eza na canal vaginal nyonso mpo oyoka leli mosusu na kati na biso bamama na kati ozoyoka neti mo nyama azotambola kuna na kati kuna neti nyama azotambola meme na vagin kuna neti oyo tobengaka banini batrichomonas vaginal ce sont toujours des infections vaginales le mosusu soki eza mpo na kati ya vagin nde ozoyoka kotambola wana te koswa kokwanza mo mokusa yebake oza déjà infecté e yo so mama so oza infecté mo papa akorata ngo ndenge sikoyo na papa omona azoyoka lokola fumi azotambola na motu ya peni ayoki lokola fourni moko azotambola ana nzela ya masuba ntango oke kosuba masuba wana rouge jaune masuba yango ezoswa yebake eza microbe kobatela yango te tango yoka mokusa ndenge wana yebaka eza infection ou bien tango papa soki elombe na eza na taille ya bien ake asuka kuna na suka ogangi oyoki pasi microbe yango wana eza mabe sikoyo soki infection esi okoti yebaka mama il jamais trouver la solution parce que biso toza na kisi eza
base de plante médicinale. Ils ont plante ou ils ont plante antiseptique. Au méliango, au soubi ma microbe nyoswana les mêmes jours, au tika du soulager calme. Pe e kozonge la jamais. Parce qu'infection musus au comme mela qui so meli andenge na ndenge nyoso yebi microbe ezakawana. Microbe. Ezo tala yo miso ezatetu. Ya ontozola mo mesure. Si li setembe ya infection, ata comme degré nini, toko déloger ngo. Siko soki o meli nango, oli ozomele nango kisi mongo eza na sec. Eza makasi ya kobenda ngo te. Eko boucher batron. Nasima, ata bando osala ba règle douloureuse te. Okomi période mensuelle ye bandi pasi ko sopa makile ko bele ba microbe compliqué so ba mamba pour robota. Sima eye ko kanga trompe. Okende ona ke basala nga hydro ba pomper e ko fonga mite. Okangi sous mite. Kwa nini microbe se kanga ata microbe sili so sila ginyente trop e ko déboucher te otikali ka bongo e ko meka ngana na landi ba séance otaya hydro trop e fonga mate microbe so e kanga makikuna e sila ginyonso te parce que hydro fongo la trompe mais ce qui est qui boucher dit il infection cette infection a été mal soignée et ko sila na ngote otikali stérile le collet ya ko héberger ba infection. Voilà. Alors, à part ce qui peut botiter, maman la fois passée, na bisaki ba c'est Raïch, na betelongo masolo ke biso ba maman tozala na période ya kobota. Période mususu tokobota na biso te. Tozana délai na sa mukili. Ba bazana délai te bazaba na mibali. De 18 à 38 ans, des gens il faut bota basi na mibali. Parce que de passer cet âge, au choisimi donc à haut risque. Au kobota il faut me kate muto akende kobota akufina yeda mwana. Parce que yo au âge c'est dépassé. Pour ce qu'on ose l'année, ba maman traitement ya kobota eza nango pepo. Baninga bazo ya mikolo nyonso oyo bazwi kisi ya kangizem sanza moko kangizem. Parce que libala pe bongaka sukali ya libala sauce ya libala eza nde na ndako wana loki na mwana leli do yoki ke bolingo na biso ekomi eza assuré mais bolingo ezelisaka mwana te eza bolingo moko ya bongo kaka. Voilà, Maman Laurence Naboutolima. Voilà, merci maman. Tout ça, mon voisin n'a mon repas na yo le kamba d'infection. Et ça ne pas si ma casse, mais la ligue avant na kota na point on a na kosa au kota, c'est-à-dire point au bas na Kinshasa, bas na Congo, bas africain, bas les là qui n'a pays différents. Il a dit le kamba éléphant, mais la ligue avant na comme un éléphant. C'est-à-dire nous ponga la bino peut-être qu'on a français les fanga peut-être qu'ils nous connaissent peut-être qui papa m'a toujours foutu un prix ponga na baole on a ngale comme nzoko donc ça dit que nyama wana za on bulwa ni utaka mama to sana le kamba infection bon to kitana le kamba éléphant maman pour na infection na bisi bana mibali ebele balembaka na nzoto ezali ebele bana mibali bakufa na bandako. Sexe ça la sous-souté, sexe en repos, sexe pensionné, sexe wana et ça le sous moussalate, et ça qui fimbo, mais si quoi et comme donc et là nango et ça la moussalate, du colani et zoa ba infection est bouché ba canal de référence nyonso au spermatozoïde les calagagnos. Mutakomi o lelo nazana prostatite ok kosuba makila faiblesse sexuelle côté lio o komi na ba complication na voie génitale o komi déjà mutopa mananda même pour na usa rapport et simité ba faiblesse sexuelle mususu parce que microbe mususu sokeleki e kokota na mkongo mutazole la mkongo passe azana hémorroïde te zokande infection c'est kotate na niveau ya mkongo bongo lokola hémorroïde. Oui, bien sûr. Quand tu as sali mukongo passe infection. Parce que ba infection est comme exagéré. Moi na mutu mbebo a comme rouge. Nasi nyonso rouge. Tiko mukongo betaye. Faiblesse sexuelle, atrophie sexuelle, mutakomi zéro. Dès ce qu'on mona maman abandi ba réclamation nandako. Et en plus le temps yo zo traîner na ba faiblesse sexuelle wana spermatozoïde que bazokende ko éliminer banini
bamaki oyo maki ya vie humain oyo ezalaka na kati ya sperme na spermatozoïde oyo ebinaka bina lokola bandakala wana bavivacité nango ezokufa parce que ezalaka lokola bambisi bazala mitu na mikila ezalaka kuna. Ce sont des immobilités. Nyonso wana ekokufa likolo ya ba microbe ba infection ozopantasser na kati ya ba spermatozoïde na sperme sikoyo soki endommagé yango na ba infection ezosila pe mai wana eza lokola mbisi na lilimba soki kaka ezwi microbe mai wana ekomi muke ezoki ekufa mbisi nyonso ekokufa ndenge nini mosusu bapapa ebele babungisi mabota likolo ya infection mais après infection wana ata osoigner infection nyonso ozwi traitement infection esili sikoyo vie humain mabota ekufaki deja na yamba baka ebele mabota ekufaka kala likolo ya infection oyo omelaki nango sima oyo kozwa traitement infection esili libota esi ekufaki libota esi ekufaki obala mwasi boye obotisi ete mwasi akimi ake kobota obali mosusu aboti te mwasi akimi ake kobota yo nde oza na problème oza nini maki ya mabota ekufaki deja ntango okendeke na bisika nyonso okendeke ekomi kaka bazwi yo azosperme oligosperme astenosperme donc okomi na bakombo nyonso wana eza ya yo mais azosperme na oligo bien astenosperme nyonso wana donc mai na yo eza bien te mosusu eza na mikila elala eza na mikila na moto me bamandakala wana eza ya kolala ebinaka lisusu te mosusu bamandakala wana ekufa eza kutu te mai kutu esila oye toleve mpo tosala examen ya spermogramme boye serenge eza na ncc mai on dirait que pour tout même un cuillère à café. Mais maman Laurence, n'a tout une question. Mesure normale il y a pas super mais mobile. Faut ils la combien pour. Et tonda. Si on mona ke et bimi lokola tout moi ba goûter quoi ina fait. Muso mona ke quoi wana moi na sokola ki maboko atie boye tiens mai wana ko yo nini. Wana lobi moi si na ngazo kangaze mite. Mai muke. Mai il faut ezalata 5 à 6 cc. Aoyoki bana Kinshasa bana Congo. Volume normal. Tuna ki question je ne suis pas mieux placé parce que je ne suis pas un médecin. Mais nous avons un spécialiste du domaine qui va expliquer les choses. Et ça, il y a 5 ni maman pas. 5 cc. Mais ça, na lutu te. Et ça la 6. Au moins c'est rengo ya 5 cc. Et ton dandambo etikala. Oui. Wana nde na ndimi ko en tout cas mwana mobali ye. Mapasa au robot. Maman, donc maman t'étais pas dans. Wana soki. Sikoyo atapa sikoyo mais lolingi ya boya parce que monsieur Zakeza lokola mai pompe lokola ni faut ezala sikoyo ezala kilo ezala kana baye ba quand même lolingi ni mai ngo faut ezala ko zape na yote ezala ngo tabuté parce que tout to boya ko bana biso na internet basi ba tsango mutu boka yesenga pasteur Aisha pengi na ko penga ndenge nini pour makambo ezo sala ke batu babani balati petende ba brandon balata ndozo mona mtasali demo ake ko divorcer azo pambola bana l'église mais pas tout divorcer des mots sortent des mots azate et ça les kambo kuna eza malamu te donc ceux qui des mots azali bengane ceux qui des mots azate eza maladie kende ko traitement mais zo traitement yo okosambe la sperme ezate osambeli des années mais spermatozoïde ezate mais mwana yaka nde na nzoto na musuni mwana yaka na esprit kuna te akoye na mbeto na te mwana koya na mai ya papa na makila mama bande bonda mwana bakai tange yo fais-moi l'affaire donc moi nazo ya nzela ya tange yo fais-moi l'affaire voilà sikoyo mwana mobali ndala za à la base ya mabota parce que spermatozoïde doit netonda eza volume ya bien couleur ya bien aspect normal et la quantité normale wana zemi enta moi ça kokima yo na mabota aboti les 30 les 15 aspect normal mais c'est quoi au bout c'est les 30 na les 15 moi c'est ndia kokima yo non pardon il est qui to gérer ce comme mabota mais c'était moi ça quelle la galibota ba papa o bazana problème ya mai muke sperme za muke toza na traitement moko kisi moto benya hostel et ça vient de mon augmentation des spermatozoïdes
soki oye tozwi traitement wana mai banyama volume aspect couleur quantité nyonso mati na vitesse okoza soki omoni double triple oyo mama mapasa yeyo apota wana herbo apota mapasa 3 fois ngamoko komona ngaboyelinga naza komona mbuyi wa mwambuyi nazali ngai mama na boti ngali pasa ngape ngai kombo nganga mbuyi mama mapasa ayebisa bino bautaka na nini quantité ya spermatozoïde ebele ezala koluka te et puis moto aza na spermatozoïde ya ba 6 cc akoki kodoubler rapport sexuel abeti rapport sexuel soki dans quelques minutes akozala na force soki yo mama ojwire te olobi te tobandela akosala repos ya 5-6 minutes ou 1 heure abandeli comme si ya liboso ndenge ezala asukisi et puis tobanda kokende na tongo ba 3h 4h ala musuyo azongeli yango pe nyonso wana azopesa superbe même quantité retrouver c'est de la paix retrouvée azopesa quantité ya spermatozoïde les mêmes omoni ba mibali bazongelaka rapport te ndenge bakokaka kozongela te poani quantité moke ya spermatozoïde. Maman Laurence merci Maman Laurence tozongi le temps nous fait défaut donc les catés sans que tout le bel éléphant tout le bel marab infection je pense que batumio sosiko ba comprendre que il y a likamba quantité likamba aspect likamba beauté likamba vitesse likamba mais ndo le bel na couleur voilà ça fait genre tu vois mais Maman Laurence éléphant izani ok c'est Raï changone nani na betalo masolo na balandi na biso nyusi baye ba partir ya lelo ke po okoma na niveau wana ya spermatozoïde tonde la yo na appareil ya ba testicule parce que testicule nde usine productif ya ba spermatozoïde parce que appareil génital ya mwana mobali ezalaka alimenté à n'importe quoi te omoni ezala ba kisi spécialisé ya ko alimenter ba spermatozoïde na superbe ezali comme nango hostel eza fabriqué par de plantes médicinales naturelles na herbo oyo tozana mayanjili na limete salongo quartier de bonhomme pembeni ya ponjili nde référence église Shekina na ponjili tozana boulevard Lumumba wana okomona biso nde sika kan tosoto pesio 28 jours okokamwa bawo boso batelemisi kobota bana mibali boyeba ke solution ezali parce que to ko associer hostel wana na éléphant nyonso mibala na esali donc yo kokamwa bimisango na boyeba ata bazwa yo ke quantité ya mai naweza ok spermatozoïde ya oligos mais tokotika yo omeli yango 28 jours ekoki kende nano opesa boy serenge esili mai tikali tika ba obena plein tala couleur kitoko donc on vitamine aspect na beauté mai kitoko bakamo yo opesa na la jumeau maintenant nous pécité à partir de qui soit na hostel na éléphant pour na bana mibali oyo bazana complication ko botisa bana maman et puis bazana ba éjaculation précoce moi bato bazana éjaculation précoce azo banda rapport moins d'1 minute asilisi abimi moi ça lobi bon tozongela ozela zela zo tongo etanya la pantalon aki azana superme te esila eza bazaruka azana makasi na saka musalama eza pona musalama makasi te azana quantité muke ya spermatozoïde oboni pour moi na mobali azwa sentiment aloka mwa mwasi il faut tango mai wana eza ebele na nzoto na ye ezo déranger ezo soye mama mapasi ezo soye eswisi abimisango sikoyo yango eza muke quantité donc il faut forcer rapport ya ko forcer mais tu que ça forcer yango akobimisaka mo muke wana rapidement esili avani na yalali na ye soki oyo to bandela ozotekisa epamba abandela na ye te koboy fatigué koboy mais
ozo ya na ba mundu ki calibre 12 pour nous intimider batou et ça na balle et puis ça le locabaye wapi ndekop ne tobo ibiloko wana bomba calibre 12 na o zande ya muke vimba wana traitement ezali tosangisi le hostel na éléphant tozo kita vraiment na suka émission vous êtes tellement bien sur to bito contenu to ko la la télé c'est le temps nanga ki expliquer biso éléphant parce que expliquer hostel wana tout ça là mais ka expliquer biso éléphant rôle ya éléphant ezanini rôle nango est-ce que éléphant moi c'est ton mobile ba ko zwango et pas mobile rôle nango ezanini et pas moi c'est pe rôle nango ezanini poto chiti éléphant ezali plante oyo ezali na triple action oyo ezana indi tozala kati ya bureau ya Congo leng masolo eza ndeni vedi tozala biso ba sponsor tozosalaka publicité pour na sponsor na biso babi derrière grâce mbizi Congo leng qui est derrière Congo leng qui est derrière grâce mbizi c'est ce monde masolo ngo vedi ba mettre Maurice pe bakotango ba Eric Mande pe bakoti masolo ngo balobi boss de boss moi Mirajabu vedi Congo leng mobima na Paris tozosala promotion balobi moi mi capsa donc na yebisi bino ba congolais na c'est nos congolais des congolais na biso no Kenya pe la moki na masolo ngo ba Kenya pe ba mabe donc toza na mama na agence ya danger yo kumba na Jaguar ti na no matano Jaguar ti oyo ka ngoka na sango oyo ka simbizi la sexa kuna auditete etali oyo ka na sango na minute oyo moi mi caps limited ya moi Mirajabu tous les congolais vous avez besoin kumba kara danger agence assure moi Mirajabu balobi Jaguar ezali ezali petit tété ezali hélicoptère ezali avion ezali babem VP ezali range ezali on doit okuta là na moi Mirajabu capacité ya éléphant oboyebi nyama zamba wana ndenge azala makasi wana ndende mokiso ya éléphant eza ko agir sur bana mibali somo mobile bolembo et sexe kokonda ba trophée sexuel force exaltée ezoke ko diminuer au milieu éléphant on se retrouver mais attaque force kaka sexualité ba mibali mususu mo alamuki boy bolembo kaka aliya keboy anile rendez-vous na okelobi sam na okelobi na osama mwana lobi ba programme boy omoni ka bon to sala lobi yema ka nanyo sega lobi asala azalaka lobi ko meka lobi kuna donc yema ka monyo sega lobi mama badi mama mi pesi bo zela na oka bien te to sango lobi mama ke ma papa na za ba faiblesse mo boy so mêler les femmes à combien la page au PC programme à Saliango au moins que les femmes ils ont ça là que nous autres on a biso au moins bato basa bilanga na mboka mo bato basa baza makasi tena mwa mobali hawa ya ata ya 18 ans na mwa mbali ya mboka ya 18 ata papa ya 60 na papa ya mboka na papa 60 ans babunda barobeto ya parce que yé azana magasi moroté ayebi amelela nzete moroté amela ba plante morobe mais biso to ba plante médicinale o eza plante médicinale o eza na triple action na kati ya ba hormone ezo sécréter na kati ya plante wana eza na force ya éléphant ndeto bengi kisango éléphant parce que ngo melango atanga mama na melango biso pe to sala to ko vanda biro bana tongo poka ko ya magabina ola mukabo komi oyo lesa mukongwe ni na omelanga éléphant na ozala la page so na koti la bona ke sala bo tomba baka monyo soke ata za bureaucrate ba patron o vandi na bureau esili lobi obimi osimi sous volant okiti na kiti o vandi ole sangisa na éléphant na ba faire na yo okomona ki tout sera la page na rapport sexuel oyoki papa zo lemba avant maman amelaka éléphant te lembisa mwasi a déclaré forfait ma papa tinanga na lembi mela éléphant il faut maman réclamer que non na lembi o tosuka wana mais yo de maman zo réclamer que bon continuer ezalaka
Maman zo réclamé. Ya on a lobby maman na baki ni maman Laurent je suis menacée et surprendre ngami nani. On a mena ngamo. Na gansa beti ya seliedi. Ote dans mon amour. Nazo jure susté. Na komi kaboye. Na kende pas na biso na ça. Au moins que papa na mela éléphant. Voilà, maman. To quoi société na hostel. To continue parce que tout ça vraiment dans maintenant Cécile, il nous reste que 5 minutes, mais dans 5 minutes on a une question encore rapidement pour tout pour s'exprimer rapidement. Est-ce que agrandissement il y a sexe à mobile, il y a salama pe na éléphant, ce qui est salama. Comment et est-ce qu'ils ont un inconvénient pour ceux qui sexe à mobile et à travers un éléphant? Comment est-ce qu'à partir de l'âge, ils occupent âge pour monter faire l'éléphant ou bien des années? En tout cas, c'est un haïch moutoneza malam. Éléphant ezobenda, mais si ça le côté na kati ebi malibanda. Atrophie sexuelle et si là, parce que tant que ça l'éléphant, tozana ba plante moko ba feuille. Ba feuille verte to kopesa o commencer sexe. O masser ngo ezoke ko bima libanda et ko matita ya 20 cm. So que ozana 5 cm. Oko salela ti wa atteindre 20 parce que bomona na mboka kuna na mboka na biso mwana mobali na taille ya kobota maboye na taille ya 1 mètre quelque mukusia mais so la question elombe okimi oyo batu milai ya 2 mètres bazana ngoti tala elombe 20 mètres et 20 cm mais ye taille na ye ya mulai boye mukuse kaka maintenant que bala mwasi 2 mètres alors biso na zui mwasi amukuse lokolanga akoki manga peu ko côté na matrice et ko kende na musitala ga yarawa parce que nde traitement otozana ngo traitement ya kunini ko yesa ilombe munene mulai parce que ndebu ya ba mama nyonso to na sola ba mama nyonso to banga ba bu ya tok munene mulai parce que wana ekosil sonzala eza parce que soki eza mukezo ya mwasi okotia na ndako ole ozolesa ete azolia te kolala zala lelo kolala zala lobi so olie ole otondi te est-ce que libala wana ekoba esuka na nzela yendenge moko na sexe eza na atrophie sexuelle sexe mukuse en taille muke en volume et vandisaka libala malamu te po libala evanda sa menace soit éléphant soit agrandissement de sexe masculin ezali ya komela ya commencer sexe pour que ou comme mobile ovandisa libala menace ezala libala wana voilà merci nous sommes vraiment pratiquement à la fin je ne sais pas comment faire et émission peut-être pour ça continuer mais la ligne maman Tété s'il te plaît soit juste 1 minute parce que le quoi aussi c'est émission ce qui les lots bateau bako kutana na nzela to pe bateau ba olanda émission il nous on y bako bima na ona mutu ke no mama Tété Mbombo alobaki poye donc message na yo bato bako tika na par rapport à émission lelo mais na mukuse na 1 minute là merci mama Aïcha na lobeli bande ko mibali bande ko basi oyo bazana ba problème na kati ya mbeto na ba po libali za mbeto ba oyo ba papa baza na faiblesse sexuelle ba mama oyo baza na ba frigidité ba mama ba oyo baza na vulvar bazali comme ça va internet na bango te tozo pesa adresse na biso tozali sur boulevard Lumumba avant au traverser Mayanjil soki outi limete matete lemba ba côté nyonso wana okomi na po matete arrache kino kiti au bois kimisu na main gauche au na panneau au bakomi Herbo Pharma et pas ya Mama Laurence tozali wana soki outi na ngambo wa changu okoleka muke pont ya Mayanjili na droite na yo okomona panneau na biso baloni babita be place wana pona kulakiseke toza bato a plante voilà toza na ba plante liboso na biso bokomona Herbo Pharma ku divorce tozali na étage bokomona biso na rez-de-chaussée alors il faut koya bande ko nyonso baza na ba problème o etali ya sexe tozali wana pona kopesa bino ba solution ba mama ba papa ba jeune marié ba fiancé ba nyonso baza na ba difficulté tozali pona ko résoudre merci maman Tété
Voilà, nous ici, Maloba pas Yémé, voilà, Yémé, Maman Laurence Mboye, Kolon Zété, Kolo éléphant, c'est-à-dire Kolon Zoko, tout comme Nasuka, Nanga Nasnina, les téléspectateurs, nous sommes sur Daviso, comme tout le saté, Manim ou ils en assez, ce que Bengi coup direct, donc ils ont communication est normale. Voilà, donc Nanga qui n'a le maman, tout, Kabana Lelo, pour une émission Lelo, Bisso Carnet Intime à travers RTVS 1. Donc, si on a un mot de passe stoppé, code moko to ozanango tito kutana so semaine prochaine lelo so to kutana bano balanda carnet intime malora saloba kiboyi na lobi boye éléphant hostel pour na ba mibali à bon prix. Vous ne serez jamais déçus. Boko sepela tozana herbo azana pona koko. Donc, encadrer ma bala. Bobi sope toza ba marié, to encadrer à biso, to lingi peut encadrer à bino. So ko bota iza passe tozana. So ki omoni ke mobali akomi bobala na ki na ndenge mususu e komi ndenge mususu ko banga te, ko ima te bemaye. Papa peso moni mwasi na yo e komi boulevard ou bien e komi ebale piscine penza ou bien e komi fleuve du Congo. Ko ima te oke koluka ba petite quartier poko toyo e bale yango non mais maye poto bokisa libala wana libaba donc biso tozalinde wana pona ko soutenir mabala voilà nde eloko na ebisino soko boye bokuta mama tete bokuta mama Laurence tozawana pona koyamba bino pona boko satisfaire de bit na biso toko ta banda na bino toko msande mabala eza kolia kotia maquillage kobimate mabala eza butu nde libala ba préparer na butu soki ka esimbi na butu na moyi ekozala kitoko elongo ezala fungwama so simbi na butu te na moyi makambo nyonso pe ekosimba te. Voilà, merci Maman Laurence, merci Nabande Konyo Sovanda qui sont dans la Lobaki, Maman Laurence Salobi, Libala et but n'a pas mis à bon Libala. Je pense que Nabiso, côté Bassalanta Metolobi, Libala, le mariage est une institution divine. Donc, Mouto Azobunda pour Libala et Vanda, Azakata Bonzabe. Côté, Bible nous dit que le mariage soit honoré de tous. Et Mouto Nzamba Kangisi, Bato Nzamba Sangisi Bakabolati. Maman Laurence a une vision, Yakubo et Bato Bakabon. Mais Bazala uni, parce que Miloko et Zokabola Batunde, Miloko Tomoni. Vraiment, c'est une femme à féliciter et à soutenir. Nzamba les voix d'Adorta, Maman Laurence, vraiment. Nazo kanzaki lelo ezam malasuka te to kangi to zane apo ngana kangaki e kwa nini nazana posa population congolaise bana Congo bato nzamba sali bazo solution na nzela ya banzeto nzamba sali pona atira des solutions na biso alors bakelo moko ko boya nzete te poste nzete il faut ko sali là. Merci, l'émission est le jeudi et le but est la rediffusion bola dabiso ebele et vous appelez banu mezawana banu oyomona c'est soko bengi ko ton contact direct. Comme tout ça m'a noté. Soit numéro ils à la télévision ou pas ils ont la data. Aucun des doigts au but. Merci na Guillaume Zinga, merci na Brandon, merci na Alain Trésor, merci na Yad